Bonjour Mike. Bonjour Maître Sharon. Lelo, contrairement à ndenge tosala émission, nazobanda avec citation mususu ya ndenge balobaka discipline au ridicule il n'y a qu'un pas. Bino mo bomoni mambo yotoleka et petit wana héritier lobaki soit disant aza mobali ya tembe akobeta akoprouver namoni même émission mo lelo batie wana jibe kutu alobi bango kutu bakoka te bongaka ye héritier ye aza nani. Évidemment toyebaki ka kokoka te puisque wana nde combattre peuple mobimba et puis bakombataka peuple mobimba te à moins kozala quand il y a 18-40 neti ye pour comprendre puisque ndenge eza na pouvoir d'achat ya population ezalaka mwa mobulu moi-même basombela bango ba DVD ou bien ba disque ba CD original ezalaka te. Et yango moni ke bat bakendaka na ba pirate. Est-ce que vraiment tout le monde a même en Afrique du Sud, est-ce que sud-africain ba musicien sud-africain pour na asala mbongo il faut kende ko performer ko exhiber ou bien ko multiplier ba concert à l'étranger pour faire mbongo. Tout le monde a yango ba tuna bango ba sombaka ba originaux awa que tout consort la point na ematisa ba musicien na bango ba disque vendu et tout consort. C'est comme ça, il faut moi batala rapper déclaration si pas propos oyo combattant résistant baza ko tenir pour tirer quand même sagesse n'a pas wana. Et puis ce qui m'avait étonné un peu ezali niveau ya réflexion ya Félix Wazegwa yende encourager qu'il fallait que non fallait au récit et puis fallait à moi na mayele mais mayele se justifie à travers d'abord na ndenge ya amour na ndenge ya ko compatiser avec ko sympathiser avec batu nyonso ndenge situation moi baza au traverser à difficile mais situation moi boereuse na vie ezala ndenge c'est ça même la sagesse pratique. Mais na niveau na bango ya ba congolais ya niveau na bango ba congolais ba musiciens oyo bazali patmo ba immoraux baza au comprendre de rien que ba résistant combattant baza na ko militer point na bango alors au lobini ni point na victoire oyo ba combattant ba résistant oyo ko arracher na part ya un incivique lokola héritier Wakanambe nde ba obenga héritier Wakanambe alaxi vraiment kaza taba ya dernier cri. Alors lobini Mike Mutombo. Ok, merci ming Maître Sharon. Nando pesi na parole. Ndenge te mesana toujours ko kutana ndemo invitanga na bili na les patriotes peut te partager toujours ma sur l'état politique ya mboka na période ya occupation rwandaise disons occupation étrangère parce que ba Congo peut occuper na ba Angolais na ba Rwandais ba Ougandais ba Angolais peut occuper une partie à Congo. Alors pour la masole tali héritier Watanabe Kebere Rwando Congolais. Bon, petit héritier là au moment il faut comprendre une chose. Il faut na fongola na moi parenthèse moi muke pour la histoire moi na limina à comprendre la réalité à vie. Afrique du Sud est là qui empire. Bazala un empereur moi très puissant. Maintenant ben un chaka. Empereur wana au tout autour ya empire na ya na ba ennemi. Soko bimi na empire na yo ke na ka ba ennemi na ba réel na ya renseignement ba timbeli que kenda ko trahir ba stratégie na l'air ya. Ebi baba ndo sala nini? Héritier Watanabe Kebere. Baozwa bua moko bataya ngosonge bakotiso na anis et bignon na mutu bazu batelemiso na entrée ya empire. Ba visiteur nyonso leo bazwa o visiter empire na bazo mona yo ndenge ba nyama ba ndeke nyonso bazwa bazolia o malembe ba voiture ba corbeau tout ça. Tant ba otuna na kati ya empire que so mutu moto moni kuna bakotisa e bua na anis na bima na mutu azanani. Ba ko répondre directement na ba visiteur wana aza traître akenda ko trahir empire na biso ailleurs yango basala ndenge wana pona eteya ba citoyen nyonso ya empire oyo ba citoyen nyonso ya empire oyo ba trahir lisusu empire na biso te. Héritier ba défiaka jamais peuple ngai Mike Mutombo na Maître Jérôme aza na nsima bilili na azozwanga na minute oyo toyebeki kobeta concert wana te. Toyebeki kolandaki mbongo jouer apesi ba mbongo mpo oyo na minute oyo na kini okoma pire petit bitinda a jouer Kanambe bolele wana illettré wana
akoma apesa bambongo bamaster na biso bauti Rwanda baye na King yo nde konda kolokota bapetite fille na biso ya Kinshasa to baza na nzala bapapa na bango na bamama na bango basala lisu te bamama na bango na bazamda bando ateka mikate chinois récupéra marché na ya mikate bavanda na ndako na chômage ozwaka bango memaka bango na barwande wana mpo basakanaka na baleki na biso basi oyo baa na Congo Kinshasa mosala Joe Kanambe illettré Bolole Nyanzi apesa yango wana. Alors eloko nga na osenga na yo ngai Mike Mutombo résident patriote, je crois que période oyo mpo olinga te bolinga te balinga te maître Jérôme tozolibere Congo kala mingi te Congo oyo ozala libere to héritier nga na oyebisa obe Watanabere Kebere talaka news mikolo information internationale luka mboka nino baza ba grande puissance basala voyage spatial yo na bango bosala voyage bono visiter planète mobe oyo okono vivre na famille na yo soki to libere Congo yo soki to zwi yo biso ba résistant patriote nauti kobetela histoire ya empire Zulu empereur na bango chaque ndenga bandai koteya batraitre tokozwa bua totaya yango songe tokoti ntango na anis na yo ebimi na mutu na yo toke totelemi ntango na frontière entre Congo na Rwanda comme ça barwandais na babando tala babibotala musicien wana na date mois le 15 juillet 2017 angara défier volonté ya peuple congolais comme ça été ya bamususu oyo balandaki yo na nsima bacongolais de gauche à droite basalaki bacommentaire héritier aya tuta naza mpe na message mpo na mino na koloba oyo na minito yo ndeko congolais oyo ozoloba na avant soi-disant aventure wana bokanisaki yo se réaliser mais biso barésistant patriote toyebeli na ndenge akati ya bokuku eyebetama te bosali bavideo bogangi héritier koya kobeta concert tout ça voire même na combattant Félix Tshilombo ye basali video na kwe na lobi te peti wana ndenge akebe concert wana kobeta ye nda ozongisa ndule mais boyebi na oyetamina eloko moko omoni na nzoto ya moto eza kaka na parti moko oyo liyanzi akotaka na nzoto ya motu bezaka na parti wana nde babimisaka liyanzi wana alors soki maliyanzi ekomomata bino na cerveau boti tofina eza difficile o raisonner bien o réfléchir bien bacongolais nyonso na bacongolais nyonso oyo bosalaki bacommentaire mpo na concert wana ya héritier Watanabere Kebere ke aobeta concert ya le 15 juillet na Olympe na Paris boza na mayanzi na mitu na bino bozalaka na mayanzi boyebaka te ebota tofi na yango wana bozo raisonner bien te boza na retard ya réflexion mpo na yo héritier Watanabere Kebere bacongolais oyo bazokufa na Kasai plus ou moins 80 fosses communes oyo esalami na Kasai lelo soki fosse commune moko ya Kinshasa ebimisela biso 450 cadavres ebongo 80 fosses communes eza na combien de cadavres sikoyo bacadavre wana oyo babandi makila na bango ezoganga mpona yo héritier Watanabere Kebere oyemba mpona kosensibilize population babascule pouvoir ya occupation mpo évanger makila na bango yo ozali kolinga oyemba mpona gloire ya barwandais oyo bazobomba bandeko na oyo bacongolais ebandaki na secteur ya Kamina Sambu chef coutumier lelo epanzani dans le grand Kasai mobimba plus ou moins 2 millions ya bacongolais bazokima Kasai mpo bakenda ngambo Angola donc eza esengo na yo héritier Watanabere Kebere mais yeba yango olinga te tolibere Congo wana sort na yo toyebiso l'état sikoyo. Merci. Merci, je crois que héritier moi comprendre avec même na liste entre Obaxa même Félix Oazegwa avec bao baza comprendre puisque vraiment tomoni même Félix Oazegwa soit 10 ans na za vraiment d'avis kazala intellectuel et puis aza intellectuel na yango avant de poser la deuxième question mot intellectuel même na mot élite na niveau ya Congo il faut topé sango définition moi tout à fait particulière toki jamais ko définir en ndenge ezalaka défini na ndenge ya dictionnaire ou bien na ndenge ya ba définition mususu même ezala na ba contexte mais na contexte ya Congo vraiment en tout cas intellectuel ou bien élite eza na sens mo boy vraiment eza erroné pour na ba congolais. Alors, deuxième question, Ezali, avant la bande, deuxième question, c'est pour Tchatumba.
omoni Tchatumba Bishop Tchatumba soi-disant vraiment exemple mawana niveau na yo puisque la fois passée tolandaki vidéo yo salaki est-ce que okoki ko qualifier Odombo na Boketu ke bazaba illettré et puis bazaba sous-homme yo kutu Tchatumba niveau o bango Boketu na Odombo bazana niveau mobo est très avancé na niveau na yo puisque na niveau na on comprend que le Congo est sous occupation en plus de ça que l'occupation na ndenge zali ozali boy il y a un autre Rwandais Oyazali Rwandais Burundais Vital Kamerhe oza sous eloko wana Odombo ata mukolo mota ki kosala yango en tout cas to sentir na santaki na ndenge ya français ya bientôt lobaka vraiment la haine démentielle na part na yo j'ai senti vraiment une haine démentielle na part na yo et je crois que yo mo comprend so le ba français bien on comprend o ngana lobi wana mais yebaka ke ndenge ezali boye eza lokola o outrepasser l'interdit puisque outrepasser l'interdit alors en ce moment là ndenge ezali wana o entrer en conflit délibéré na ba combattant ba résistant nyonso ya monde yo na Rex Kanyama Kazadi boye ba ke côté ba attaquer bino boye baté est-ce que yo yebi batu mususu ndenge zabo même ngai ndenge zabo a moins ba vidéo na sala moi kala bat ba mona ngai me ba yebi ngai te admettons que mutulo la ngai ndena na 8e degré ya armatio na okiko étrangler na seconde car ba benga ambulance boye mbala mo so kei o mona siko yo bato ndenge wana baza ebele oyo yebite il faut ça la très attention bato ba bundela mboka soko comprendre te ke babiloko wana eza na niveau na yo ya comprendre te moki jamais okende ko bana ko minimiser ba initiative ya bien bato ba bundela mboka lokola ba Odombo et même Boketu wana banda ko ba di n'importe quoi na misu na ba nani na média juste rapport au plaire banda ko ça ko continuer avec ba comédie na ba sketch oyo sala la sans cesse. Mike Mutombo za na parole pour na Tchatumba. Donc merci mingi. Mboki la Tchatumba ndenga za na vidéo précédente tout ça là na mettre Jérôme na expliquera déjà opinion congolaise pas comprendre que type wana c'est un artiste comédien. Na eda ke na ebite que Mboki la Tchatumba Lucas Yatula na zenga de beaucoup commencer la série à théâtre to soutenir yo pour vivre quand même na talent on dans bateka tino ya comédie. Politique est dans mon nom, on conseille vraiment mon frère, il faut dire politique. Il faut dire politique. Pourquoi? Parce que ce côté monde où il est habité, où il est cause, on a la langage, on a monté, on a ça, sur la gaffe. Na minute où, na période où, na Congo, on a bango tout bazar, on a soit disant, professeur, docteur, bango, on a tout, bango, pète à bâtisse académie, bagang, on a. Colonel Odombo, l'équipe, bango, nyos, sur la maille. Colonel Odombo, à l'équipe professeur Arimo Bastakani Namae, comme la Kanambe, discours où le temps a déjà la Congolais. Colonel Odombo, à l'équipe Kinikemoulou Manamayeli, à l'équipe Evariste Bochap Namayeli. Colonel Odombo Kandenga Zananan de Kunangai Boketu, malgré ça, la Ramagaf Mobe, à que nous soutenir Zambien. Nakidiba, mais le mot conscience n'a eu comme reproché à comme le capable de voir des moyens en là, au ben Masombo, pour n'avoir besoin de la résistance. Baleki Batouana Nyos au Bazan à Congo, on a Bayeli. Baleki même Vital Kamerhe na Maël, Kamera dans la Maël, c'est ça tu mets, il y a un expliqué le roman. Au moins que la malin est intelligente. Satan est malin, Satan est intelligente. Quand on a faut très attention, il faut écouter la différence de la mot, n'a pas vocabulaire. L'intelligence n'a malignité. Être malin ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Kamerhe a malin, Kamerhe a intelligent. Il y a peut-être le cola, dans la sémence, il y a malignité, il y a soutenir les malins Kamerhe. Quand ta caméra est intelligent, il y a un comité intelligent, mais Boza Maël était. Caméra est malin, il n'est pas intelligent. Il y a un peu Mboki la Tchatumba, Oza Maël était, Oza malin. Alors, colonel Odombo, Ndenga zo Bundela Mboka,
cause ya combat na eza noble péché de ndenge Patrice Emery Lumumba bundaka pa pesa Congo indépendance politique aza 3 fois plus intelligent que Kinike Mulumba o aloba ke Hippolyte Kanamba lève Joseph Kabila nanu natondi yo te posa na ona no silité mutu ya ndenge wana aza inutile na société o bato benga professeur na batitre na bango lokutana ba professeur de nom to balaka na Congo. Colonel Odombo, président CTDP, le résistant patriote, on a la respecté, après mon cul, le respecté, on a courage, on a idéologie, on a honnêteté, on a combat. On a plus intelligent que Henri Mobasaka, ambassadeur, il y a occupation en Belgique, Hippolyte Kanamba Joseph Kabila, il est très boulot. Nanu a commis na âge ya kokende na retraite donc pour na ye un occupant o avandi wana o ya zalaka mwasi na ye na kingakati po toyebi tozala ba dossier mingi bozala bokoma basi ya Kanambe po na ba pouvoir na no satanique bino bokoma basi ya zalaka mibali na bino o mutu ya ndenge wana ntango azoloba déjà biloko ya ndenge wana o comprendre que il n'est pas intelligent. Même dans ma titre académique, on a besoin de cours à l'université. On a évité formation, on a étudiants. Alors, beaucoup la chatumba, elles ont l'emballage, bosso pe asuka. D'ailleurs, reste quand il y a ma case à l'issue, au talé le roi même. Reste quand il y a au talé au monde, c'est un PD. Reste quand il y a ma case à dit, maître Jérôme. Jeune Wana, reste quand il y a ma case à dit, Azala, copine. Il y a ami, un businessman français, ami proche, il y a Nicolas Sarkozy. Ami proche, il y a Nicolas Sarkozy, un grand businessman en France. Il y a un Sarkozy qui va organiser l'idéologie pour assassiner le président Kadhafi. Grand prêtre prêtre en Afrique. Il y a un copine, type un copain, il y a un il y a un moment en France, influence, tu as un na yo balanda ka ba mona ke soit disant intellectuel ba proposer que le kwana que non reste kan na makaza dina sa ko di ba beta bakati go wa kongola ko ka ko ka blo ka ngona te ne ba kongola ba komende di mako banga ye po ba toucher ba komo créer ba distance na ye ale ba péter comme en plein mo na avantage à ça ka ba beti to abanda ko ta mais là vraie résistance yo comprendre l'identité ne ba neutraliser ne lelo vérité bima kazali agent aner ya Kinshasa na Paris. Reste quand y a ma case à Dindenga, c'est un PD. Reste quand y a ma case à Douana. Merci. Je crois que ce botali même pour juste paraphraser Mambo Toloba, ce botali même ta poitrine nae développement na mabelo ana ta biso to beta ba cher corps ma o ya ba militaire ba chimo ko ana vous sentez vraiment que non wana mobali mais oya yezo sala lola ke mutu mobo ba sala e opération mobo chirurgicale pona bakoka kwa mbelir mabelo ana comme teni aza pede ndengo toloba wana et puis pona azwaka toujours ba marché ameka kobeta ta polo mobo cher corps et serré et sans que ata sengle bino mobo tala que non en tout cas là c'est vraiment une femme au monde donc c'est comme ça et puis et loko ezali eza grave ezali ke Tchatumba français oyo zoloba wana oza tu n'es pas un immortel français. Immortel français laksi mutu ya académie française. Eza te soki neti oza na biti d'abord tolobaki yango toloba toza ko cesser koloba yango na Mike Mutomboke. Français te langue et justifiera intelligence te. Eza te soloba quelques français wana omona ke nombo oza plus intelligent que Odombo. Ne totako loba wana ke non en tout cas Odombo ndenge ezana intelligence d'abord ce n'est pas donné à tout le monde à comprendre que pays d'abord est sous occupation et koyeba ko juger ba discours ya batu na constance wana omona eza epesa meleska batu nyonso to moni mutu lola boshaba ata ba bisinga raza professeur lokuta et d'abord ça fait très bien mais bon biso to longo na ba université ayo banda kopesa droit ayo banda kopesa sur droit constitutionnel point na ngai en tout cas rien mutu lola menda ta bosinga intellectuel de rien puisque un intellectuel qui jamais a détruit niveau de connaissance, puisque dans la science, en tout cas, il n'y a pas de complaisance.
tout ça baza ba intellectuel te on a loba qui ne bandela émission yo mot intellectuel ou l'intellectualisme il faut tout définir en gros même à ta élite tout définir en un contexte ya Congo en tout cas pour ngai odombo ndenge zawana za génie ba bagé na manière wana ezate ke wa kende classe d'abord kutu holandaki mwana ya Lumumba oyo Michel Nenga lobaki alobi batuna papa na e na niveau ya Accra alobani ni ke non nani oyo alakisa ba professeur oyo baba opesa cours université il faut ça la très attention il y a même biso ça na ndelo mo balobaka ke non guide ya ba professeur na ba étudiant o mona mais tu as tout le beta tolo que aux Mayel était pour soutenir Rwandais aux pays Vital Kamerhe. En tout cas, tu n'es pas intelligent. Et puis, pour nous qui ça dossier à Tiatumba, webi superlatif ya mot stupide. Les superlatifs ya mot stupide des allées stupidissime. Donc, Tchatumba osa vraiment stupidissime. Yona arrête kazadi. Des superlatifs ya stupide yangoana. Stupidissime. Alors, Mike, question monsieur Ezali, troisième, mais ça juste réflexion critique. Tout ça la réflexion critique, puisque ça lundi ba net entre même ba combattant monsieur, même ba résistant monsieur ba comprendre d'été. Puisque mon profil oyo ya Moutou faut remplacer Kanambe et Zandenge na landaki ba combattant monsieur pour ne pas citer les noms. Profil là Moutou remplacer Kanambe Congo ndenge za besoin na mabulu ya grave. Tout ça d'abord on a 9 pays limitrophes oyo batel ba créer biso ba désordre banine. Tout ça na ba steki Congo na niveau mo ba saboter ba Kanambe la preuve année que mama oya Wenze wana l'administratrice wana azalaki ba revolveriser na bureau na étant donné que Zoé atindaki ba zuela e ba récupérer ba document ya marché au parti ateka ki wana et qui a refusé. C'est comme ça que ba organiser ba créer système mo loi ba to mwananse minzo rende salaki bangote pour ba juste ba créer confusion. Alors so landi ba biloko wana ozomona que à l'ère actuelle ba congolais totika sentiment il faut to élever niveau na biso ya réflexion. À l'ère actuelle il faut vraiment un homme fort. Où vous êtes capable d'abord d'éliminer tous ces gens oyo ba mende de bochaba puisque vous êtes sous réfractaire après libération. Mutu oyo pe akozala capable ya ko protéger ba 9 pays limitrophes wana et puis ko pesa leçon mo ya makasi na ba pays que ezala na ba génération musu jamais boki ko s'impliquer sur na mwamba Congo. Mutu oyo ozala capable pour un reni ba congolais au basa capable pour na ko casser ba traités internationaux bablo wana za pas cité mais erna au mona mutu musote mutu azana programme boy o to kende na ba élection boy. Je crois que ceux qui sans embâche na kiko lo bango wana ezako engagé nga je crois que mutu za répondre na profil wana eza monsieur Honoré Ngwanda ba congolais jour ba ozala na besoin ba kutana nanga ceux qui seulement bazan esprit moi ouvert et que nako démontrer bango ndenge zali en tant qu'un homme de droit en tant que mutu mo boye oyo nzamba visiter biso quand même tant soit peu to comprendre makambu puisque il y a beaucoup de Congolais va comprendre até c'est ça le mal congolais au monde que non bon baku ko salata 1000 Congolais mais so o yazo comprendre ne ba odombo wana o yazo comprendre lo ba Jacques Matanda o yazo comprendre lokola. Donc, il y a une pléthore na cité Kombote, na mona ki bango wana et puis même Bamatome, en tout cas bravo na mona ki malgré tout Mikolo gardez-moi silence mais aux alagi pe na Paris en tout cas c'était une bonne chose na maître Baina au Kikolo ba au commenter et puis sur ba mémo puisque tout le monde ba bêtise trop na ba mémo. OK, merci maître Jérôme. Le monde entend ça ba congolais ça. Congo est occupé. Un pays occupé. Pour récupérer un mot. Et là, il y a 4 formes. Pour essayer les résistances, pour récupérer un mot carabino. Il y a les bossos, c'est-à-dire forme autobénie diplomatique. Non, pour la parenthèse, que les Congolais ont une histoire. Il y a un bosso de gauche à droite, il y a un droit à Ngoulou. Il y a un comment le rôle à Soto.
mutu mo asimbi ba graine na masangu tongu bazo kwa kadebine bozo landa bodo daka boyebi Paul Kagame lelo po aniata Congo na niveau o aniati Congo lelo po ba Congolais to la humilier na degré moko ya moyen zéro. Paul Kagame abandonne ko toucher ba organisation na likolo a jouer na diplomatie. Paul Kagame a koti na Nations Unies, a koti na Union Européenne, a koti na Union Africaine. Ba organisation non sur Paul Kagame ko sai ko sara koti misita vimbe kembi. Dans musuko ba bongi ti plan na bango na ba Belge, ba Louis Michel, ba Didier Rendez, ba André Flao, ba ngonyo so ana. Qu'est-ce il faut n'acheter à Bill Clinton, nous taper ça, on lui prend mourir bénédiction à Bill Clinton, pour attaquer ce qu'on bien Congo. L'air va attaquer Congo, et on a un président, mon bout sur tous les plans, là, il n'a pas envoyé, même papa honoré, un président, n'a pas quoi, il n'est pas comprendre, là, on a expliqué, après, on a dit, moi, on a un mec, nous, on a comme une ainsi qu'à moi, ici. Dans mon papa honoré mbanda bazo kende ba kota ba négocier ba tout à terrain tout ezalaka miné parce que Paul Kagame jouaka na diplomatie. Papa honoré mbanda plusieurs fois en Afrique d'ici na mboko ngana mettre Jérôme Tofandi. Abanda okuta toujours ba dossier bazo compliqué. Dina ndenge président Mbeki quand même azwaka courage a oyebita papa honoré mbanda masolo eza na se ya mesa. O bien Mandela ta zwaki ba ordre moyen autrement ça la mesate. Paul Kagame joue qui la diplomatie. Laurent Désiré Kabila l'air à se ressaisir, à comprendre que nous avons voir que Rwandais, l'air à côté même on a un CPI, à côté dans les Nations Unies. Tellement de mysticien à Paul Kagame, banda qui déjà la organisation là. Tant que le dossier comme moi, je vais étouffer. Il y a un moment où il va faire, banda comme ça la matière, il le va faire, il a 2014, il fait mon que ça l'a quitté. Quand les gens de moni ba effet économique au salama. Pourquoi ba effet économique au salama? Na le bilan de forme à l'ibosose de la diplomatie. Forme à mi balé et la conscientisation, mobilisation, la sensibilisation. Oh, on a mettre Jérôme de ça. Forme à mi statut. Et d'aller spirituel. Pour occuper toi côté na mbokana, pour occuper territoire na yo, il faut dominer non spirituellement. Tous les Congolais collaborent au monde à Bangoana, Kanaba domina Bango spirituellement. On a autopété la mémoire, na Congolais, parenthèse, mon professeur Arimo Basaka, dans la est ambassadeur, il y a occupation en Belgique, Bakoma Bassi à Kanaba, il y a eu un moment parce que dans ça, à Kinyakat. À Zoua, ma puissance dans Bango spirituel, on va dominer Bango. Même quand il y a Mazala, moi aussi, il y a Bissengeman. Bazo mais ma bango na rythme mais on a pas que ba yebi que à travers de là on a des ba on doit pas on a bango ba on doit na lo ko ça la débat occupation fo mais asuka ndeza la kanzoto na nzoto e ko beta mana terrain pe moni de ba combattre ko occupation et dans même formule wana o lelo moto ayambo on bon ne papa maître Jérôme a tout expliquer biso siko. Papa honoré Mbanda Mokwatum. Abandi non la diplomatie. Dans le Congolais, on a combien de Azota là, et puis qu'on comprenne, n'était pas tout comme on a niveau là, on comprend la situation de Karakongo. Il fallait qu'on touche dans la diplomatie, qu'on touche dans le Sikayama, on a Paul Kagame, maintenant, Batuné, Bandaki. Dans ma bandi, on a touché, côté qu'on a Ningani, porte Ningani. Le 8 avril, manifestation du poste à résidence de Salem en Belgique, même au côté, résultat, moi, tout le monde est dans le Parlement européen. Non, de utilité. Milangue d'aller au Ningana. Diplomatie à Mouana. Quand il va occuper mon canal, on a récupéré à moi. Dans la génération à l'élu, dans le siècle à l'élu, il y a 4 formes. Oyo résidence à Salaka pour récupérer territoire naïe au babotol na ba occupa pour ba occupa oyo ya lelo ba occuper Congo ba ina même formule utilaire azala na wote na 40 45 ba changer en forme na diplomatie déjà na minute autour ba Paul Kagame déjà da chaos Kagame da chaos ngama mutumbo na so ebisano na minute oyo ondima to lo ba na Congo na nga mais nga na so ebisano na so informer yo Congolais
avec un esprit averti à comprendre n'engaï. Mais Congolais inconscient ou comprendre n'engaï, mais un jour ou l'autre on peut s'en raison. Kagame dans minute dans période où on a un chaos. Moto ayambo aleka na dit d'abeba maître Jérôme. Batebele ba éviter. Moto ayambo azalaki na dit d'abeba ba Hippolyte kana mena ba Kagame ba koma. Moto ayambo azalaki wana kutena ba chef d'état africain. Kanamba ke komi puta pembeni ya Ouattara, mais Kanamba éviter que moto ayambo azalaki wana azalaki na Ouattara. Azalaki na ba chef d'état bien africain. Jour wana ya réunion de Salamé na dit d'abeba. Ou Kanamba kosa kaza maladi. Pour péter qui respect dans les Congolais, défiler ça dans la Kinshasa, Congolais, Simbi Moutan, Angleterre, mais il y a ma Kamboué Salamaki, Moto Ayamboada, là qui n'a dit d'Abeba. À l'écart, tu vois, on a coûté un chef d'État, ma sur le coup, à l'équipe. Kanamba Koke Natima, but notre monnaie résultat n'est Salamaki. Alors, Congolais, à ce comprendre, c'était maître Jérôme. Na loba on a vidéo précédente tout ça là non maître Jérôme na lobi d'ailleurs merci na voix on a répondre papa na Pierre na États-Unis na maman na Jocelyne na Italie bon tout na question pour lobi maki moto motala ki vidéo na maître Jérôme o lobi que ma boulu eza tellement trop na homme fort quoi dit pas ma boulu wana na ko répondre bino na voix na motuno maître Jérôme a tout nga ma boulu wana eza nini on a lobi que ba Rwandais occupation na ba allié na e ba lobby ba timoli mabulu na profondeur moko ya osekanate dotenga un homme fort pour azipa mabulu wana ezali 680 contrats miniers au Kanamba signé bozomo na degré à sabotage mabulu wana ezali oyo ngana tozomona siko esalami na Kasai bateki territoire ya Kamina Sambu na ba multinational ba lobby ba sombi yango ba massacre population botomo na mabulu wana occupation angolaise kota Kaemba mabulu yango wana Uganda kuna na frontière na Congo atelemisa drapeau na ye monnaie ya Uganda ekoma ko circuler na territoire wana nini douane ya Uganda ekoma ko fonctionner na territoire wana mabulu yango wana tokei kuna na Maniema na Uru basudane bamatisa nini bakoma koexploite or na koto wana kuna mabulu yango wana ozomona niveau ya mabulu siko mabulu ya niveau ya boye eza mutu lokola Soriano Mosete alias Maurice Katumbi nda ozipa mabulu wana aloba na Dos Santos bimisa bamilitaire na wana Kaemba territoire kozonga na bakongolais Yoweri Museveni bimisa banene Kagame bimisa batroupe na okuna 2,600,000 Congolais babengana bango bazonga na mabele ya bakoko na bango Soriano nitima alias Maurice Katumbi akosala jamais eloko wana mpe aotikalaka jamais kosala ngo ezaka exemple na peti mpe akomaka jamais président na Congo nazo répondre kaka na bino le Congolais inconscient. Donc, on a pourquoi Sabino yango totenga papa Honoré Mbanda Ndamboko Atumba yenda zali capable ce qu'a vu bokonzi na Congo ngai na yo Congolais avec un esprit averti to petit échange a konta Congo pendant 5 ans aza capable de jipa mabulu wana. Merci. Je crois que en tout cas, on a au lobby très bien. Je crois que les Congolais avertis, au bazan à esprit, les hommes sensibles, puisque sensibilité, on a et pesame les scabas congolais n'y sauté. On a même ata nandenge Satan à opéraka pour que à côté pas na yo, il faut à la mutumo et aux faibles. Parce qu'on a majeur des cas en tout cas, les Congolais belé baza faible, baza vraiment na ba esprit moi avertité. Il y a au moins eza au retardé même na niniana. En tout cas, Papa Honoré a mieux placé, je ne suis pas de la Pareco, mais sauf que nous avons un très objectif, nous avons en réalité à Maboulou avec beaucoup. Moni Kanambe na bande qu'on a même fait forêt équatoriale, il paraîtrait que Bateki en haut, Belé. D'abord, on a même à table sud-africain na Congo, baza exploité, Babylone on a besoin d'un niveau à Rosaranate. Il y a un même président sud-africain pour na bazo pousser. On a pouvoir au Rolongwa mona ke babomengo o eza na Congo wana eza blague te nyonso wana eza ba mabulu mais comment ya ko remédier situation au mona ba bloko nyonso sala o Kingandi Boye o Georges Alula o Félix o Boye
baza na capacité wana te à l'heure actuelle. Franchement ba congolais to zala to mona musika. Omona même na ndenge za boye na mikoleo ya to recréer banque mo boye puisque ba niveau na biso ba congolais sur ba théorie ebele mais na niveau ma ya pratique na ndenge ya réalité en tout cas ba congolais belé to komate mais soki ba bon parleur bazali au sentiment que oui aza oloba c'est comme ça un homme congolais mais je crois que pour nous s'attirer émission puisque il y a important et l'obami ba congolais nyoso bolanda ngo avec bokebi alors on a saluer ba résistant nyoso bazala qui o baba raché biso victoire oyo héritier wakanambe aningaki a humilié ba congolais mais pendant qu'il y a ça pe kasayen logo la biso et puis plusieurs fausses communes ndenge otako loba na eza na niveau ya Kasai alors on a salué ba nyoso tomoni to sepelaki vraiment et même maman Blandine to saluer yo en passant et batinyo so vraiment ba Odombo ba Babe Masombo et ba Pacheli Mikobi bino nyoso vraiment to monaki ba maître Baina en tout cas boza ebele mais to regretter seulement to moni fumu ya impiété na niveau ya Belgique na babililo pso to monaki na Cape Town no saluer quelques bateaux kata. Donc merci maître Jérôme ngelo na le baga na oyebi ta ba congolais unité au bolata ki mokili mobimba pona ko boycotter concert ya aventurier wana petit wana nyama wana mpuku wana hérité watanabere kebere unité wana en tout cas ce qui te continuer na ngo et où me la te Congo est la libérer je crois au ngala ko le barabino wana pe bo comprendre Ingeta et comme prochainement ezalaki Mike Mutombo na liboso ya caméra et puis na sima caméra maître Jérôme mais comme prochainement à saluer maître Okitole Kinangai bye.